Saratola TV. Effectivement, il y a malédiction parce que à lobby, Muto akoyoka malamu, o akoyoka te kanda nzambe likona et en quelque sorte ils le roman bongo. Saratola TV. Babangaka, andeo ya obanga, baza pe ba hypocrite. Misu baza wana ba omi benga bana simba me balinga président Lombete. Saratola TV. Kaka Belvi, ela taka masasi. Na upona ko ela taka ndi masasi kaka. Masasi na masumu libende na elombe bandoki ya théâtre oyo. Batata mibimba bandoki o bakufa. Saratola TV. Ata boyo swani sabango te. Meke kosa l'émission tika ofinga papa elombe za makambo ya Belvi na sila. Wapi bino. Saratola TV. Donc, l'hypocrisie est dans le monde des comédiens, t'as dit, na kindoki. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, mesdames et messieurs, bande balandi ya top la télévision, bino ba yebozo libaku ya kolanda biso na ngambu ya maman Sarah. Télévision ezali chaîne moko baminoko ebele matoyi ebele misu ebele nzambe azala na bino toye lisusu weekend lelo une façon ya kosola na bino pona ba désagrément au nyonso ezokoleka sur la place publique mais nous vous signalons que toute personne qui néglige maloba ya Mosali na nzambe papa Jean-Paul Mayata ayebake makambu ezali likolo ya motu na ye. Mais sur cette émission en tout cas nous voulons vous faire comprendre certaines choses, tout discuter. Na maman Sarah, tout ça la analyse avec maman Sarah sur cette situation. Oh, papa Elombe continue toujours. Il y a Kofingama, papa Massassi, papa Nabiso, président, il y a NTPC, il s'appelle Papa Masumu. Bande Kwebele va continuer Kofingama à cause du sujet. Or, on devrait arrêter l'hémorragie pour continuer car au la kaba analyse nabiso nandenge esengeli et aussi sortie médiatique yabana Simba en tout cas ça fait débat battu belé ba monaki yango na ba chaîne donc les qui battu belé ba interpréter yango na bandenge na bango je suis miezi les réalisateurs toujours derrière la caméra zawana bandeko belé pe ba bengi balobi oh na bango moko bana Simba bakomi lisusu contre ndeko na bango oyo ya mwana Simba na kombo ya mama Sila ebele balobi bazali ba hypocrite biso to sala kaka do analyse to koya awa ko finga te po wana euti na kati ya ndako place boni biloko nyonso elamba maka esale maka c'est une famille oyo bazali bango nyonso famille libota. Voilà pourquoi nous allons faire cette émission ensemble avec maman Sarah. Je suis ceux qui tolo ba langage moko to zona élément oyo ya maman Dinana na film qui toko le secret de la mort et puis on se retrouve tout justement après. Merci. Saratola TV. Maman, vous avez profité. Nali likolo nango. Nali likolo nango. Nali likolo na ba voya. Nali likolo na ba mikuli. Nali likolo na ba prophète. Nali likolo yaka. Yokani. Oya upesa ngoso la kilanga mabebo. Na so la kelo te pona biso sa madame, mais aussi en mbango. Il faut que ça soit que vous allez baviser compte. Qu'est-ce que tu rends que on a Saratola TV. Voilà, mesdames et messieurs, bino baye bolingaka cinéma kitoko théâtre kitoko na kanisi boutu ko landa bongo maman Dinana wana film na biso kitoko na kombo ya le secret de la mort au déjà et ça disponible épisode asuka déjà ici et Kotaki mais nous attendons un nouveau projet mais en attendant restez scotché na DD Télévision, vous ne serez pas dessus. Et de l'autre côté, je suis ce qui te le langage moko okoche langa affiche au bomoni wana ezali affiche il y a Bellard société Bellard na Bellevie Télévision où ils allaka coordonné na maman Bellevie Kondi oh les amoureux les intimes babenga kaye poutune ya écriture et cinéma Congo a même les biso lisusu belle-mère c'était un film donc ma belle-mère c'était un film oyo maman Bellevie a sangisi groupe Simba na groupe Salongo parce que soto moni ba maman na biso Karine Pala oyo azali ya groupe Salongo omoni déjà
papa Elombe oyo azoko représenter groupe Salongo omoni susu maman Milo côté kuna omoni maman Moseka so matika mwandambu et pas maman Belvi na mitu wana mibale bazali maman Belvi na maman Ursule Pechanga o azali Mobutu. Une façon aussi biso to koluka moyeto sala analyse awa na maman Sarah Tola par rapport à makambo nyonso ezokoleka. Plus de 217 000 abonnés na Belvi Télévision. Allez encore vous abonner. Nzambe azala la bino, Nzambe a continuer ko pambola bino, Nzambe a continuer ko accompagner bino. Mais j'ai un message, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent, il y a beaucoup de personnes qui nous écrivent pour Oitali maman Belvi Kondi. Ba prophétie au nyonso bozo komona makambo nyonso bozo koyoka na ba etando eke beaucoup de choses bochakango en pratique te bande konangai. Vous devez rester juste scotché na musala na ye. S'il y a des prières à faire, bosali ba prière, il n'y a pas un problème. Oignon se zalaka révélé zalaka condamné. Ce qui est révélé pour la condamner, vous devez accompagner la condamnation pour que cette personne soit la protégée par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom de Belvi Kondi. Voilà, je suis tous au nom de Maman Sarah, Topesaye Maloba Awa. Maman Sarah, bonjour. Bonjour Papa Tadi, bonjour Nabandeko Nyos Rolanda Biso de partout dans le monde, ma meilleure fan. En tout cas, Nalinga Abino Mingi, na Pesino Bambote. Voilà. Tala Love, mon amoureuse, hein, Moutakotisa Pavillon 5, na 4 États-Unis, la boss, des boss. Moutalekio na TikTok, na mon solo azate ya. Vanao. Un grand merci aussi à Maman Bijou Nketani, le haut sommet, hymne national. Eh, Abakisami, a comme sous le haut sommet. Maman Bijou Zalaka, le haut. Maman 90%. Le haut sommet n'a aucun cas, le haut sommet. Et comme le haut sommet. Il faut le balanga pour naïe barake. En dehors, maman 90%, le haut sommet. Étage à Souka, donc. Maman Bijou Ketani. Nzambe Azala Nabino. Maman Sarah Tola, bientôt une semaine depuis mot d'ordre, ou bien exhortation à papa Mayata. Les résultats sur terrain, maman. Ozo komona. Buzoba, ngana ebe ke moto epela. Na ebe epeke ko aboutir na rien. Epelisi na oka moto. Donc ma finga ezoko banango. Na batu msuba za finga mateba koti na mafinga. Donc la vie continue. La vie continue na ndenge ka ya mabe ndenge tozala ki. Ndeka tozala ki kote leki susu. Mabe penda voilà, mais au regard de cette situation, Maman Sarah, mon papa Mayata a sambelaki. Ce qui kimia eko tite nzambe makambo nyonso eko ya na mutu a Belvi, eko ya na mutu ya Sila. Penses-tu que c'est une malédiction oyo papa a sali lo sambo o nyonso a kozala hypocrite? Baso wana ela taye na mutu na ye. Effectivement, il y a malédiction parce que à lobby Muto akoyoka malamu, o akoyoka te kanda nzambe likona en quelque sorte ezelo mo abongo. Donc nzambe ndaye baraba mitema abatu. Très bien. Ayebi ke ya na volonté ya otika, ya linko tika te. Donc o linko tika te wana nzamba ko s'en charger na et puis ako exposer kala mingité. Voilà. Maman Sarah, nous avons vu hier bana simba na kanisi déjà na annonce ki ngwa fallait peto zozo bango tami balé basali sortie médiatique na bango balobi moi ebele tout un chacun a meki koloba na ngambu na ye na ndenge na ye, mais certaines personnes aussi batikalika na hypocrisie mais ba misusu pena ba voiler faste balobi na bango kaka bosembo par rapport na yo nanu analyse oyo koki ko sala par rapport à sortie médiatique na bango. Est-ce que c'est le moment oyo bango faut ba luka moyen ba bima na ba etando ike? Oui, ko sala sortie médiatique ezo pona RT. Très bien. Mabe boti makasi. Baza na choite, baza bano bako protéger papa bango, bako défendre papa bango. Très bien. Papa lomba ko va na plateau te abanolo bake bo finganga et tout. Batu bako défendre ya boti ba nebele. On se comprend batu bako défendre ya bana msuspect bazali. Mais bano ba défendre papa lomba ngana bande ko s'attendre na bango te. Na ngana mona matama ya Jérémie nde et ya ko défendre papa lomba parce que tango makambasi le bimaki toyoka audio ya Jérémie toyoka audio o wana mususu wana kenda poto wana mususu wana itula wana za poto toyoka ba audio ba tu ba bima ba se quoi et puis ba beta tolo biso to bana groupe Simba Gomez azo fingi sa groupe Simba ako manquer si la respecter ba manquer Pape Lombe
ba manqué na nkona ndamba kanai ba sokoli et le papa Masasi ba sukoli penza président Elombe wapi bino bato ngala bando luka ba yena onte et puis bato bazo sokola papa Elombe ce sont des personnes bien identifiées ba yebina ba kombo na bango wapi bino ata boyo swani sabango te mais que ko sala émission tika ofinga papa Elombe za makambo ya Belvina Sila wapi bino nia un silence absolu radio maman est-ce que boye babanga ka ke bango na bango bazali na ba secret oyo esala ke soki lelo ba meki koloba le contraire ya bandeko oyo ba finga ka bato basala ka et tourner mal contre bango ba exposer bango yango ba garder en silence te babanga ka andeo ya obanga baza pe ba hypocrite misu baza wana ba omi benga bana simba me balinga président Elombe te ah oui parce que nga so na linga papa wa bimisanga na défendre ebele bazana balinga président Elombe te so balinga ke banga ba bimata ba pekisa te botika papa Elombe mais toyoki bazo finga tina mona papa Elombe akufa c'est grave papa Masasi c'est vraiment la papa Masasi akufa c'est grave donc l'hypocrisie est dans le monde ba comédien t'as dit na kindoki. Oui, Nabulo joueur. Faut la mamba ba comédien à deux angles. Il y a la sorcellerie, il y a aussi la jalousie. La jalousie, oui. Kindo kisko et comment régner, comment ça là. Mais Sarah ndekonanga moi si oyo atangi komba mama Sila apekisa batunaye. Est-ce que ako se retrouver na même cas na o papa Masum papa Elombe. Abikate. Papa en tout cas kobikate. Masasi a se retrouver nango lelote yako bana groupe Simba o bo sala émission pour na opekisa ba abaku ko botangi ba kombo ya botangi kombo Sila. Nandimite bo za l'épargner na ba live pourquoi lelo. Ba za la épargner te. Ba osala épargner te ba ofinga mana bango kaka ba ofinga ma parce que kuna ba osala bino analyste ba ebinde ba bandaka analyste mais ba oya ka kufinga mais okomona pe ba kozwaka comédien moko abengi na live abandi sosoko démarrer bandeko na bango et puis ba bandi ko finga na ebisio ke makamba ba comédien za makamba bandoki ah ouais en tout cas il y a la boloji na kati bandeko balandi na kande to continuer na mama Sarah mais na ko souhaiter to chana no audio moko awa ndeto mesana Maman Sarah. Comme ça, nous allons commenter ça ensemble avec vous. Une façon, il y a certaines choses que Biso Toya Kakoloba Awa, Toloba Kate justement pour faire mal aux gens, Toloba Kate pour exciter les gens dans ma baie. Mais des fois, il y a des choses, il faut Toloba Ka N-O-N, s'il vous plaît, N-O-N, na bêtise oyo, et qui est commis trop. Tozwaka moi temps ya komeka un peu ko solo là. Tozwaka moi temps ya komeka un peu ko éviter certaines choses. Moi je me pose des questions. Parce que les personnes au lobby que ce sont les abakouk, ils ont créé problème, ils ont créé ba nuit, ils ont créé ba infraction, ils ont créé ma bé oignon, ils ont créé ami. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous ne sommes pas les bandoki. Nous sommes des frères et sœurs. Est-ce que makambu mususu ekoki kozala teke et salemi et puis eleki na ndenge donc sengeli? Est-ce qu'il faut toujours venir commencer à insulter les gens? Nga oyo et ça la nga pas si demande yanga nuit et jour et pas Mama Sila ezala ganine. Mama Sila oyebi ese panama. Mama Sila oyebi nani mida. Mama Sila oyebi mamu international. Mama Sila oyebi nani soki mbondo de Paris. Mama Sila oyebi bato nyonso bazo koleka ka obe bazo kofinga ka bato na kombo na bino mama. Ezali malamu te biso ba misusu peut-être ceux qui na benyo na téléphone okoyambanga ite mais des fois ça choque ça fait mal bozwa ka pongi ndenge nini na yebite bako finga batu misusu mais papa Elombe te papa Masasi te papa Masumu te s'il vous plaît bazali ba papa bakoko na biso s'il vous plaît et puis ces gens là bazana marque. Qu'est-ce qui va vous empêcher de faire au Kofi à Salaki, Popol Mopasoul, des mères, Nani, Namunokono, Komo, Nangateni, na titre, so Meki, na Kangisio? Qu'est-ce qui manque? C'est de la même chose que nous demandons aussi, et pas ya Maman Belleville, ceux qui batouana Bazali, Bakangi, Bango, Mounoko, c'était ça la demande, pe démarche, ya Papa Mayata. Mais batouana Bazongi, les sous, n'a pas vitesse à Makasi. N'a pas vitesse à Makasi qui choque. Ce qui choque, il y a beaucoup de personnes qui sont choquées.
bayebani bamida wana baleki na biso et puis nga na metuna ka mida akoma boye ndenge nini leki na nga onzambe na nga akoma boye ndenge nini non poto na millier ya insensé eza mabe. Suivons d'abord audio oyo après tozo continuer ka kosala analyse na biso na mama Sarah poto luka moyen to pesa bino makambo oyo esengeli par rapport à nini. Suivons d'abord oyo audio oyo ezali moko ya bandeko na biso ya Lizabakuko. Makambo pasteur Mayata alobaki kuna alobaki nina mama Belvi nina mama Sila alobi et pona bango mibale j'allais dire alobi pona bango mibale et puis souki kana bango mibale te après ce message en général celui qui va résister qui ne va pas kotosa makambo oyo ba conséquences ezali. Mais pourquoi ça va tourner mal comme ça contre ba papa oyo ba koko o ba travailler trop na cinéma? Pourquoi bozo ko se moquer même na serviteur de Dieu qui a parlé au nom de Dieu? Azui cher na ye place a mili mwa batu ebikaka afukami asengi na biso nyonso to tcha la paix à la fin de la journée aboyi ko tourner et pas bande konemi balé. Combien de personnes qui sont sauvées à travers passage ya papa Mayata Nanzela ya ba film oyo ya bande konemi balé akenda ko jouer? Combien des âmes? Combien des âmes? Mais nous là nous allons contribuer na ba amwana et que na enfer. Mais moi je dirais que je ne serai pas parmi. Banaba Nyoka, arrêtez s'il vous plaît. Les insensés, arrêtez. Les incalcitrants, arrêtons s'il vous plaît, Yaya. Ce n'est pas bien. Voilà. Je suis Tolandango Nano. Maman Sarah, tout ce qui au gros on déjà na Maman Sarah, Toyoka Moko, ya bande konabiso, ya les abakou, comment ils s'attaquent sérieusement na ba papa ou na ba maman ou pour na rejoindre à la fin. Ça fait trop mal en tout cas. Bah téléphone a beaucoup fou, un problème vraiment habité. Kaka Belvi, ela taka masasi. Na upona ko ela taka ndi masasi kaka. Masasi na masumu libende na elombe bando kia théâtre oyo ba tata mibimba bando kyo ba kufa masasi kufa. Niveau nini auto kende na yango la communauté s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Nous devons dire non. Les hypocrites, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, arrêtons avec l'hypocrisie, s'il vous plaît. Où allons-nous avec ce genre de choses? Bozali ne sengo ya ko continuer ka ko kumisa ka batu oyo. Bozali ne sengo ya ko ya ko tombola ka batu o. Les gens o bazo ko ya pour détruire, pour na ko panza, pour na ko tia confusion, pour na ko créer ba makambo oyo e ko tikala éternellement na ba vie ya batu. Batu oyo bafandi pona ko détruire, batu oyo bafandi pona ko humilier, batu oyo bafandi pona ko silisa ba valeur ya ba papa boye. Et ce sont des personnes que vous applaudissez. Bozo ko betela bango maboko, bozo ko kumisa bango, bozo adorer bango, la communauté congolaise. Même à ta pona o biso to sala, même à ta o non loba a boko yo kangote, mais pensez même avec ce que bokansa même à ta na o yo pasteur de la foi Adon Alobaki. Il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de manières, il y a beaucoup de façons pour na ko sanctionner bandeko oyo ba façon ezebele. Ba façon ezebele. J'ai pas le courage. Je pense que son abengi Mama Sila, elle ne va pas me répondre. Mais si j'avais les numéros de Mama Sila privé peut-être pour numéro nyon sotozan nango eza public peut-être à cause d'un numéro n'est privé. Si j'avais son numéro privé, j'allais appeler ma maman. Wana ba lukela ba ngosuliwa. Andeyo ya mafinga esimbité. Sarah, j'arrive. Donc si je comprends bien bateau ba capable que so ba fingi ba moni ba kokate ba tindeli yo batu ba sali o mabe. Mais c'est ce qu'ils font. Ce qu'ils font Sarah. C'est ce qu'ils font. Yango tout à ça la émission pour le même bateau. Ce sont le même bateau baza derrière dossier il y a grâce témoin. So tali même na nini na ba live na bango même c'est titre. Je suivi na moko il y a ba chaîne ka il y a les Abakouk oyo. J'ai suivi une émission où ba tina photo na yo boya ko yo kandenge grâce témoin a fingi Sarah wana. Donc ce sont le même bateau. Afinga ya binoni. Mais Ndeko, ce sont le même bat. Moi, si j'avais le numéro, il y a Maman Sila, j'allais appeler Maman Sila. Pour l'instant, maman, moi, c'est ton fils, t'as dit. Ou bien c'est moi, ton frère, t'as dit. Zambe pas ragiste, maman, hein?
Arrêtez s'il vous plaît hémorragie oyo. Tout le monde vous demande d'arrêter hémorragie oyo. Ba facilité il y a quoi arrêter ngo ezali ebele. En tout cas, comme ça, si ça s'est passé et pas ya maman Bellevie, j'allais même partir au restaurant na ye na fandi wana sozaki mutuke ya famille libota, j'allais partir na fandi na restaurant na ye na fukami na senga même ata pardon. Nga pena senga pardon na kota na lignée ya papa Mayata. Bazali ba intouchable été. Bazali ba point final té, mais bazali ba tout o bazo mériter respect, baza ba icône, bazali na bana, bazali na école aujourd'hui. Aujourd'hui ceux qui bino bozo soutenir maman na biso si là, c'est grâce à ba papa o bozo ko humilier, bozo ko finga s'il vous plaît mes frères et sœurs. Et comment ça nga passer moko na mayamni so ezo kitanga. Donc oyo etikali na bandeko yo ba finga kanzambe. Oyo etikali et pas na bango ba finga ka nzambe parce que ils ont insulté tout le monde. Même bato o bazo ko finga mama Sila. Bino ba bozo ko fingi sa mama Sila. À la fin de la journée, vous allez gagner quoi mes frères et sœurs? Bande konanga basi, vous avez des enfants à la maison. Vous avez des hommes aussi bobi makatongo butumoi. Vous souhaitez liwa ya bande konayo pona nini? YouTube Sarah R moko comme spécialement pour ça kotikango. En tout cas, des fois ça et ça langa mwande mo boy. Des fois pour ça pena ya mamango donc comme aussi langa. Ouais, des fois pena pour ça. Si là, il faut lomba kufa. Non. Faut pas masasi a kufa. Faut masumu de Brenda kufa kaka pona si là. Faut Belvia kufa. Hey. Baza bango nyonso et puis batiena papa Maya Tanakati. Moi ça me choque. Sasi kufa liwane vangela basasi na masou libede masou molongino c'est comme un boutou. Imaginez un papa comme ça. Mais Moutouana à la fin on vient on vous dit que Azali Abakouk s'il vous plaît. Je pense que Bino Bae boyaka kofinga Sarah na bana mibali bokoma basi na basio bokoma mibali boyaka kofinga Sarah mais en aucun jour na yoka na munoko Sarah biloko yodo ebimi en tout cas en aucun jour na koteli na ngayete mais en aucun jour vous êtes où c'est comme ça bazo benga bino nyonso boza ba collabo bino nyonso boza ba hypocrite. Je vu aucune personne faire une émission à Téléméla Biloko Oyo. Aucune personne. Bino bato makasi, bwana monopole, bozana droit, bozana nyonso, o lelo bo sangeli nani ndeko na biso nani ndeko mwasi bijou la reine. Mais ça, personne n'en parle. Bozu mo Congo, bopesi bandeko nanga. Moi je peux jamais encourager que lelo Maman Bijou la reine Fanda Afinga Mama Sila, je ne peux jamais encourager. De la même façon que Ngana ko finga mutute, de la même façon que nos lingate frère Oaza Pembe nanga pe afinga ndeko moko bo et surtout à la télé. Ba yaya na biso, ba maman na biso, ba noko ba frère. Est-ce que biso là bino ba ye bwana moi conscience moi mayele toko ki ko arrêter hémorragie oyote. Boza wapi? Bino baye boaka na rage ya kofinga ya koya ko s'attaquer à Sarah boza wapi Mama Thérèse aza wapi parce que o bazo finga o bazo étaler boye baza bande ko na ye ba yaya na ye ba noko na ye. Mes frères et sœurs, on peut kokanga minoko ya bande ko na bandenge ebele. Kokanga bango ba chaîne personnellement no lingate parce que ça eloko yo écoute la bango 10 francs mais moyen ya okanga bango minoko eza po soki eza pour okanga ba chaîne ata lelo na butu ekokanga manyonso ekanga mi pe traspeza te sili nango pe même ka lelo na butu mais ezali eloko personnellement na ko lingate mutu za sala ngo po ezali source yaba donc ça unité yaba production yaba ndeko ebele bazo futa banda ba futela ba famille bazo bokola bana à travers ba chaîne oyo mais bandenge mususu ezali o bokoki ko faire arrêter biloko oyo et à la fin de la journée moi ce qui me choque
Oh, comment maman Silaye a sali vidéo, les abakouk, les anges adorables. Je vous dors, je vous amour, je vous love. Je ne suis pas contre maman Sila, mais nous allons contre ma pratique qui a boué. Et parmi les abakouk dynamiques, bandeko misatu on natanga toujours bakombo awa bazala kanakati. Ça fait très mal. Des fois na ma misu dokumo kitanga niveau ya méchanceté bondo qui ekoti na réseaux sociaux. Et puis non, donc voilà ba fasté na makambo boye okoyo kango jamais mo pécha love mon boye a saliango jamais dinashu mon boye do saliango jamais famille libota moko akol le kazu audacité courage wana si la lokwa bota te yango azanga na maba te tonde non ça kuna kutu c'est même pas ça non te tadi omoni mutu soka boti akoma na mama oui so mutu aboti mutu akozala zaki mutema moko boye ya mabe mais so boti ata na mokili e komisara mutu moi Sarah, ça fait trop. Moi, ça me choque. Bisote, papa, ote batu bakanga mabota na. Tam su bakanga bisoto ebite. Tang mususu. Bango pete batu bakanga libala na yo. Sarah, nga mamune akobota libala, c'est seul Dieu qui sait. C'est seul Dieu qui sait. Mais Sarah, bamakamo c'est trop grave. Sarah, tu sais que l'interprétation à Batou donc les kamabeka na analyse o yonanga to salaka mais so to sengi mutu moko abimisa la biso vidéo mo aboye akotika la ko bimisa te même à seconde mais so ki to lobby allons chercher le vidéo ya bandi ko na biso ya les abakouk bako tanda ba vidéo place ya ko tia ba vidéo ya mabe esili. Mes frères et sœurs, arrêtons s'il vous plaît. Moi je commence à avoir peur. Musala ngoto yaka ko sala ezaka to sala kana ba via Batou. Ah, c'est grave, hein. C'est comme un boutou. Ma soupe c'est comme un boutou. Elongi mon lili ma soumu. Ma soumu elongi beta cancer le quoi de nilesi. Bon finga ma kitoko. Imaginez que les gens bazwaka luxe à boyer lorsqu'ils sont en train d'insulter. Vas-y luxe. Et wana na live ozoyoka les abakouk oye. Mais maman Sila demain vous venez pour vous afficher na bato aboye. Bazo bomelo musala maman Sila. Maman Sila ba bomelo musala yango depuis SB et Kangama na 177 000 abonnés tilelo. Depuis Kangama na 177 000 abonnés jusqu'au jour d'aujourd'hui et Boujakate. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser des questions? Ce genre de personnes bazo baby sa image na yo maman. C'est débarrasser na bango longola bango na lignée na yo maman batu bazé belé. O bako bano sale la yo peut-être promotion popeto moni e belé bako mola na makamo ngana sarato bandaki yawa. Ya osa la bandeko na bango a promotion. Ce qui me fait bien à monter mais ça que bandeko ba copier ba komi pe ko sala yango. C'est ce que nous voulons. C'est ça. Mais pas que boye. Et ça ka boyete. Et puis eza ndenge mona ba profession ezokobima ke ba moni belle vie akoki pression te ami bomi ke ba moni belle vie ami sali mabe ke ba moni belle vie sali boy. Retour à l'expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maloba mokote ya mutu na sa mokili ekozana pouvoir likola belle vie. Elle a été créée par Seigneur Jésus-Christ. Vous qui pleurez, je sais, il y a des cœurs qui saignent pour l'injustice qui règne na communauté na biso na ba insensé na ba ndeko ebele. Papa maman, mité manabino ezokakate. Gardez silence, les bons dieux à combattre pour na ndeko na biso a moi si heureux. Lit na bango ezali pona ko détruire yé ko effacer yé à mon anate, mais gloire à Dieu. Azo continue toujours à surprendre les gens. Aujourd'hui, yango na kondanaka mama moseka. Na kondanaka mama moseka makasi, na kondanaka dakosta makasi. Na komi pe ko condamner na mama Ursule Pechanga. Grâce na bangonde SBO de Loeza. Na komi pe ko condamner na mama Belvin ndenge a orientant de konaya moi si ponanga, excusez-moi, mais elle mona ko mona ngonde teza libaku. Rien ne va vous arriver, Belvin. Personne.
Ba profession wana et ya kaka na batan o. Le même personne ce sont bango wana bazo ko bongwana ka ba prophétesse na ba prophète. La prophétie lokuta. Juste nyonso wana pona ko luka. Donc bozo luka nyonso po mutu mo bovi na yebe ba akota malili na nzoto. C'est-à-dire akoka ko bouger te, akoka ko réfléchir te, akoka ko sala eloko ata mo côté. Elangeza munene basali baza moke. Toza combien de personnes dans le monde? Est-ce que pour bien faire les choses, et le bas président Fiston Saï, il faut qu'Akakoluka, que existence y a de konayo aza pembeni da zalate. Vous qui insultez, je vous en supplie. En tout cas, j'ai mal. Même lorsqu'on insulte Mama Sila, ngana sepela ngana ngote na lobaka na ba émission awa, je peux pas accepter. Je peux pas accepter. Ça fait mal, Sarah. Un dernier mot pour nous Kabona parce que moi rien déjà, à dire mais apparemment batu bande on a sur na page bazar informé te. To banda ko informer bango na nzela ba vidéo. Na otela bango ba vidéo mususu le na pourquoi. Merci Tadi. Voilà. Merci bande Walandi à Top Media Télévision ezala ki esengo ya kosa la bino analyse oyo. Mbwa ato sali nyonso article la kambwa zoba na zoba so basangani basala ka poto bino ba yebwana conscience ou bien biso ba etwana conscience s'il vous plaît. Le fort soutenez le faible.